Aravangi dolares kabambroti kabash. Bere koso froti tamarante. Bagrason di la bangre vino somprade. Li baba baba baboso prodigades. La graste gosta gigrasta. Neprofonica nambro mondo costa boscia. Li grosta brambo diga gadosa. Dreketi. Manjo clambro mino tocaratesa. Libro manto casto gira consta. La promangraso vrida baride zagadino pranto vencha lega nostra. Oh hallelujah, glory to God. Oh hallelujah. Precious Temo na Father, we nzambe. worship you. Tata totondi yo. Thank you for your love. Atonda pona bolingo na yo. You are merciful and kind. Ozama wape You are otonda gracious. bolingo. Otonda bolingo. Slow to anger. Ozala otondi sama You're full bolingo. of good. Yo tondi sama You na keep bolam. mercy unto 1,000 Ombaka generations. mawana yo na Thank you, Lord. ba generation 1000 matondo You're so kolo. good. Ozali You're so kind. You bongi just na can't yo. say it enough. Oza oto Thank you for kokyo your love lobebelete. towards us. Tondo pona Thank bolingo no epa na biso matondo. Lord, we receive your word with Kolo meekness. ndenge toyamba liloba na yo Your nakomikisa precious. mtema. Liloba na yo mutuya. Your word is life to Liloba us. na yo ezali bomoi Your pona word biso. is our life. Liloba na yo ezali We bomoi na receive biso. the scriptures. We receive Uyambi your word. makomami, uyambi liloba na yo. Let each heart be flooded with Ika light motema nyonso etondisa as they na hear pole. this message. Ndenge bakoyoka Let your sango light shine balamu. upon their soul. Tika ete pole na engeka na Yes. milema na bango. Make Matondo. each one of quick understanding, Tika O ete God. moto nyonso In the asosola na name of the lombango Lord nyonso Jesus. nzambe na kombo nkolo Grant Yesu. unto me utterance to Nganga speak ina your word with maloba. all Wete na boldness, loba liloba na yo na kanza with all nyonso. accuracy and excellence. Ona Thank aspect you, Lord, excellence nyonso. for the Matondo kingdom is nkolo. yours. Wete bokonzi In eza ya Jesus' yo. precious name. Na kombo mutu ya nkolo Amen. Yesu. Praise God. Amen. Hallelujah. Pembo na nzambe Yeah. haleluya. You know, Oh. I'm just excited every Oyebi time na I have the alaka opportunity nesengo ntango naza na to share God's word opportunité with ya you. kokabola liloba For nzambe na me, bino it's kasi a mpo na privilege ngai ezali pena to privilège have ya oyebi God's own people ozala na bato ya nzambe ye listen to moko bazoyoka ngai say. Even though God gave me a message to ata soki them, nzambe apesi ngai message but mpo na God bango cares kasi about them nzambe so much ye that asesusiaka makasi every mpo na bango day, po ete mokolo every nyonso day, mokolo every nyonso week, poso nyonso every month, sanza He's nyonso just concerned about talking to you. t'interesaka toujours And He aloba na sends bana out na ye word mpe atinda liloba just na to be ye in contact with His ete people. azalaka na That's how contact dear na you are libota to na yo God. yango wana nde oza Praise motuya God. na miso ya Because nzambe you are that nkembo na dear to nzambe God, you are po also ete yo dear to me. ozali motuya And na I miso want ya to nzambe thank you ozali for motuya being mpe mpo there na ngai to nazotonda hear yo the po ete words oza of wana our mpona Father. koyoka liloba Praise tata na God. biso nkembo na Hallelujah. nzambe I want to aleluya share again. We're na going kolinga on nakabola na bino lisusu ndenge tozali the kokende second eteni ya mibale part of the series, ya Living seri by oyo the tobandaki Truth. ete kobika na Living nzela ya by the truth. bosolo We kobika na nzela began by bosolo reading 1 tobandaki Timothy kotanga na 1 timote chapter number 3 and verse number chapitre 15. 3 et puis If you verset remember, 15 soki okanisi malamu and the Bible says, but if I biblia tarry elobi long, ete soki nazali koumela mingi that thou mayest know eza how mpo ete bino thou boyeba others ndenge to nini ya behave komitambwisa thyself bino moko in the na kati house ya of God. ndako ya nzambe And I said, there's a way to nalobi behave in the house ezali of na God. lolenge moko This which kotambola na is kati the ya ndako ya nzambe church. alobi oyo ezali eglesia It tells you this house of God, ayebisi bino ndako oyo ya which is nzambe the church, not oyo which ezali is a eglesia church, which eza is oyo ezali the eglesia moko boye te alobi kasi oyo ezali eglesia of the living God. ya nzambe abomoi Aren't you excited you do not oza serve na a esengo dead te ke God? ozosalela You nzambe oyo serve a akufa te living God, ozosalela nzambe which abomoi is the church of the living oyo God, ezali eglesia ya the nzambe pillar abomoi and likonzi ground mpe moboku of the truth. ya bosolo The pillar, oyo ezali likonzi the pillar, likonzi the pillar, likonzi the prop, the oyo support, ezali accessoire oyo ezali the support ground mpe moboku of the truth. ya bosolo Ground, again, also means the support. nini yango ezali kobenga support ya verité That's where the church is. yango wana nde eglise ezali So when a man goes sikoyo to soki church, moto azokende na eglesia it is the church of the living God. soki eza eglise ya It nzambe ought to abomoi hear truth. ye esengeli ayoka bosolo It ought to hear esengeli truth. ayoka bosolo And there's something that's significant eloko moko eza about motuya truth. mingi na oyo etali Not every bosolo message eza ete is sango true. nyonso te ezali solo It may tickle your fancy, may ekoki tickle your kosimba yo mpona emotion. bafantasi na yo ekokota na Doesn't mean baemotio na yo elingi oloba te eza there's something bosolo about truth. eza eloko moko na oyo etali bosolo John 8, quickly please. yohane 8 kembo na nzambe toki na lombangu kuna John jean Oh, hallelujah. oh alléluia John chapter number Jean 8. chapitre 8 John Jean
chapter. chapitre 8. Did you find John? Bokuti Yohani, bokomi kuna na Yohani. Chapter number 8. Chapitre numéro 8. And verse 32. 30, Sorry. désolé. And you shall know the truth. Bokoyeba bosolo. You shall know Bokoyeba the truth. bosolo. To genos, Ko ginosko. to perceive. Ko muna. You shall know the Bokoyeba truth. bosolo. And the truth Solo. shall make E you. kokon pesa bino bosomi. You shall Bokoyeba know the truth. bosolo. And E the bosolo. truth shall Ekopesa bino make bosomi. set you at liberty. Ekopesa yo bosomi. To set at Eza liberty. kotia yo moto bosomi. Omoni. See, when the truth Tango comes to bosolo man, koyepa moto deliverance. ekomemela ye okangolama. Omoni. Deliverance will Okangolama ya masumu. it sets you at liberty. Ekopesa yo bosomi ya kosumuka. And Bosomi Satan pa on his satana oppression. pe mitungisi na ye. That's what Yango wana nde bosolo esalaka. you can hear. A Okoki oyo good message, kasangwa message malamu. but as long Asi as it's soki not yango true, ezali solo te. you remain Yo in the bondage. okozala toujours en So you may hear a esclavage. nice Okoyoka message, message ya malamu. but you Mais still yo struggle with your ozobundana na finances. makambo ya mbongo. You may hear a Oyoka nice message ya message, malamu. you still Ozobundana struggle with mpona sin. You may masumu. hear a nice message, Ozoyoka you message ya struggle with malamu. anger. Mais Yeah, but ozana when you hear truth, kobundana na it will kanda. make Mais you. soki oyoki message It will ekokangolo. produce fruit. Ekobotela yo. Oyo ezali bosomi. It will produce fruit. Ekobotela bosomi. That's why Yango wana Jesus Yesu said alobaki. in John Na 18 Jean and chapitre verse number 18 verset 37, he said, 37 alobi. I Ngai na came ya. for this Na end suka when I oyo will bear pete ngai na yo tatola. to give Ona yo testimony to the pesa truth. sango litatoli mpona bosolo. And the power Pe of truth nguya ya is not bosolo saying truth, eza ya truth, koloba truth. te The power solo of solo. truth is by the Ezali na speaking, is koloba by the yango nguya nango proclamation. Let eza me show you kuna something. na kotatola ngo tika na Ephesians bino chapter eloko number mosusu. 4. Ephésiens chapitre 4. Ephesians chapter number Ephésiens 4. chapitre numéro 4. Oh, Oh power of the nguya Holy molimo Spirit. santo. Ephesians chapter number Ephésiens 4. chapitre numéro 4. Now Na read verse kotangela number bino 15. verset 15 siko. It says, Alobi but kasi speaking the truth in kolobaka love. bosolo na bolingo. Kasi But kolobaka speaking bosolo the truth na in bolingo. love. But Kolobaka speaking bosolo the truth na in bolingo. love. Elingi It means oloba to ete profess the kotatola oyo ezali bosolo. Speaking Koloba the bosolo truth na in bolingo. love. Elingi It means oloba to kotangisa preach the bosolo. truth, to Kotatola proclaim the bosolo. truth. Omoni. Koloba Speaking the bosolo truth na in love. bolingo. They grow up into him in Kola all na things. ye na kati okola na kati na ye na So biloko as you nyonso. Ndenge proclaim the truth, you ozotatola grow. bosolo ozokola. You Ozokola. grow. Which is the Oyo head azali even motu. Christ. Ata oyo etali Kristo. You grow. Ozokola. Proclaiming the Tatola truth in bosolo love. na Speaking bolingo. the truth in Ozoloba love. bosolo na bolingo. Moni So you esengeli have to know oyeba what nini truth yango bosolo ezali to po ete speak. oloba ngo. Moni. Oyebi. You know, sometimes you find Mbala a mosusu person, okozikuta moto. maybe he used to be Ki azalaki moyibi. a thief Yambo ye before he ayeba came to know Yesu. Jesus. Alors, So tango when he tries azomeka to oloba talk to na me, yo, say, alobi "Please go and yo sit down, fanda you're yo a thief." ozala moyibi. No, I Abina said linga to him, so naloba maybe okozala somebody calling azobenga everybody yo doesn't peut-être hear me, vocation bato bayoka being ngai fake, bato and all that bakoloba kind of ngai thing. mais But the bosolo truth bato is, bakokanisa makambo boye that wana is not ezali true. bosolo te That wana is the fact ezali of your life. lolenge bomoi no ezalaki As they ndenge know. yokoli oyebi But the nini truth yango is, bosolo ezali if alobi soki any moto man ali be na in kati ya Christ, kristo ali he's ekela a mwa new sika creature. makambo All nyonso things are akaleleki passed away. tala Behold, makambo hallelujah. nyonso All ekomi things sika have wana become nde new. solo That's truth. wana nde That's the bosolo truth. esengeli And you yo better take oyo a stand mpona with the oyo truth. eza etanya malamu na oyo etali bosolo oyo bayebi What na they oyo know about etalaki you yo in the na past, mbula koleka epa for nzambe God, does ezali not lisusu exist. te epa na bango ezali For them it me exists. mpo na nzambe For eza God te it does not exist. mpo na For nzambe God you are ozali brand new ekela man mwa in Christ. sika wana And nde that's the bosolo truth. mpo na yo esengeli yo So you sosola need to nini yango eza understand what the bosolo truth is. mpe And you ozozwa take bosolo the mpe truth ozobika and na live kolandisa by the bosolo truth. wana nde That's bit the point. wana nde That's mama the na point. likambo omoni yango See? wana nde mama na likambo That's the point. kasi na kolobaka Of bosolo speaking the truth. moni atoli So you declare, nabotama I'm born sika again. nazali I'm a ekela new mwa man. sika I'm na a kati new ya kristo creature. makambo nyonso All akaleleki things are passed omoni away. nakelama I'm sika created sikoyo now after the lingi ya image nzambe of God na in bosembo holiness mpe na and bosolo righteousness. wana ezali That's litatoli your na yo yango nde declaration. eza That's solo truth.
wana nde ezali solo. That's true. Satana akoki Satan otelemela can bosolo tell the te. truth. Alingaka He loves to play ajoue the kaka realms na of règne ya fact. bafe. Kasi ye But he akoki can't otelema stand na in the règne ya realm of the vérité te. truth. Biblia elobi The Bible says ye ye have afandaka bold na not in the bosolo te. truth. Wana nde Yesu alobi. That's what Jesus Alobi said. ye He afandaka na said he have bosolo te. bold not in the Azali truth. He said he's a mokosi. liar. Ye And afandaka he na have kata bold not bosolo. in Ye He akoki couldn't ofanda stay kuna te. there. Ye akoki He otikala can't bisika stay where bosolo the eza truth te. is. He Ye have atikala bold bisika not bosolo in the eza. truth. Ye He couldn't afandaka stay wana there. te. O tango So when azotatola truth is being bosolo wana proclaimed, ezali is ndako. a house. Ye akoki ofanda He kuna can't te. stay there. Ndako la bino elo I'll mosusu. show you something else Na oyo ezali kotatola about bosolo. proclaiming the truth. Omoni yango po ete See, mbala because mosusu sometimes ntango toyokaka makambo when oyo we hear these things, sengeli toyoka we need to yango hear it mbala na over and mbala over oyebi again, oyeba ete knowing nini exactly yango what the malakisi ezali scripture kotangisa. is teaching. D'accord. Okay? Chapitre numéro 2 Chapter ya number livre 2 of the de book of Timothée. Timothy. 2 Timothy. Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2 chapitre Timothy 2. Oh, alléluia. Oh, hallelujah. 25. 25. In Luke text, instructing those osola that bango oyo oppose bazalaki themselves. osopose epa na bango I see. ezalaki bango Those bazalaki who oppose osopose na bango themselves. bomo ya ndenge nini What the life moto azali where a man is the komitelemela ye one who moko opposes himself. If God soki peradventure nzambe will give apesaki them bango repentance to the repentance ya koyeba acknowledging bosolo of the truth. po ete So the bakakonetre acknowledging, wana that's nde the babengi epignosis of the ya truth. bosolo The full pleine realization réalisation ya bosolo omoni the koyeba acknowledging of the lisusu bosolo kokoma na oyo ezali that bosolo knowledge. wana na boyebi ya bosolo tala 1 Timothée You love this. The tozaka same na Acts in 1 that 1 Acts, Timothée chapitre 2 chapter number 2, na kotanga verset now read 3 verse na number 4 3 and 4. tobanda a Maybe we partir ya start from verset verse 1 number eza 1. molai kasi tokotanga ko We'll just go there. nalendesi bino I exhort ete therefore that first of bandedi all, bobondela supplications, bosengaka na prayers, nzambe intercessions, and bopesa ye giving of thanks be masanzoli made mpo na for all bato men, nyonso mpo na for bakonzi mpe kings, baoyo and nyonso for bazali na all that are bokambi in bomoni yango authority. You see that? oyo nde bosolo This is true azoloba talking. okoki olinga moto oyo You aza may na not like the bokonzi guy te in power. na biblia The elobi Muslims ete should to make intercede mpo intercession na for them. bango abi okozala I know you olingi may ye not te like aza him. ya He's not from the mboka na yo Jews. te aza ya He's not from your ideologie na yo te ideological lolenge yo okanisaka ideologie na yo your alobi ideology. kasi bondela mpo na I bango say pray for abi bango bazokamba that are in po authority. ete kobika That bomoi we may oyo live ya a quiet kimia and peaceable mpe na life makambo ya in all banzambe godliness bango and holiness. bakozwa They can badesizio make oyo decisions that would ekoafekte bomoi na yo omoni yango ngo nzambe alobi bobondela mpo na So God bango says pray for them. elingi oloba te kokɔta na Doesn't parti mean na you join their bango party. asi bondela nde mpo na bango alobi po ete bazwa So that you make badesizio ya foolish mabe te decisions. bobondela mpo na bango po ete Pray for them satana so that azwa they won't take avantage ya advantage of baame na themselves. bango te alobi po ete ezali malamu is nini yango good. libondeli What? The prayer. mpe endimamaka na Acceptable miso ya in the sight nzambe of God, mobikisi na biso our Savior. oyo alingaka ete bato nyonso God will have babika all omoni men to yango be saved. nzambe You see alingaka it? bato nyonso God babika wants all men moto saved. nyonso Every moto man. nyonso Every man. ntango mosusu ezalaka bato Sometimes there babundu are mpona bato people mosusu pray for bakende other na people to lefelo go to olingi hell. wana nde kote See, esengeli bayiba that's where they belong. abi bango And bakanisi they kaka think bango they nde themselves they belong to bakokota na heaven. paradis alobi No. te yali There is no eta moko irréparable te epa nzambe d'accord okay? ezali eta moko ya lolenge There's wana no te state like that. ata boni No bato matter wana how mabe nzambe bad alingaka they are, bango kaka God still loves ya kolinga And you have an ezali obligation obligation mpona to love nzambe them as well. nkembo na nzambe Praise God. alobi So, he said, oyo alingaka ete bato nyonso who would have babika all mpe men to be saved bayeba and to come to the bosolo knowledge of the truth? alingaka bato nyonso babika Who would have all men to be mpe saved bayeba and to baya come koyeba na and to boyebi come na to the epignosis knowledge, lisusu the ya bosolo epignosis again of the truth. ya bosolo Of the truth. azoutiliza kaka maloba He's always oyo using the ezali word ya bosolo of the truth. azoresefere na eloko moko He is referring to something oyo ezali solo of the truth. epignosis The ya verite epignosis of the truth. ata ntango sango malamu ntango Even when the ezoya gospel is totala preached, nano oyo look ezali at this. nguya It is powerful. Ephésiens Ephesians Colossiens tobanda
Or Colossiens chapitre 1, Colossians chapter number verset 1, 5. verse number 5. Colossiens. Colossians. Verset numéro 5. Verse number 5. Aspone likia. For Oyo behold, ezalaki timama which is mpona laid bino up na for you in heaven, lola. Ata whereof ntango ye boyoka. heard Oyo ezali na before liloba in ya the bosolo. word of Na the liloba truth, ya bosolo. in the Ya sango word of the malamu. truth of Eske the oyoki gospel. yango. Did you Liloba ya hear that? bosolo ya The sango word malamu. of the truth of the Liloba gospel. ya bosolo The ya sango word malamu. of the truth Sango of malamu the yali na gospel. bosolo. The gospel has a truth. Liloba ya bosolo The ya sango word malamu. of the truth of the gospel. Omoni yango. You see it? Alobi ete na yebi. He said, I Ke know yo ozali that you're kotamble looking ozami wretched. You're looking, that is misérable. talking the Yazolo church ba in the église book of na Revelation. mukana You're emonisili. looking Abi ozo naked. semble pauvre You're pe looking ozami poor misérable. Alobi and kasi ngai na wretched. yebi. But I know Ke bozali bazwi. that you are rich. Say, but you Wana are rich. ezalaki That was his ososola na knowledge ye. of the truth. Epona bosolo. That Na is sujet na bango. that Alobi is a oyo eza revelation révélation. of Ya the truth vérité of the évangile na oyo gospel etalaki as it église wana. concerns that church. Omoni yango bosolo. See the truth. Omoyebi tango ke na You know, tribunal when you go na to the bango court mosusu. in some Tango countries, ozozwa atama when ya you take the kotala witness litatoli. stand, they say, Alobi na telemi I na swear kombo to the nkolo Almighty Nzambe God, yango ya nyonso. you know, Ete ba preuve nyonso na that the kopesa evidence that I awa give before this ekozalaka court vérité, shall be the rien truth, que la the vérité. whole truth, Abi and nothing baloba but the te truth. oyo They don't know what bazoloba. they're talking about. Abi soki olingi oyeba If they want bosolo to hear na the truth in tribunal wana that esengeli court, bayoka they sango will hear malamu, the esengeli gospel. bayoka They liloba will hear Nzambe the wana word. nde solo. That's the Kasi truth. nini But yango you see, what it ezosignifiye means, oyo what is eza true vrai as ke eza fait facts oyo that truly elekani happen. mpena. Omoni yango eza fait oyo As elekaki facts that truly happen. réellement. Tala oyo lisusu. Look at this Ephésiens again. chapitre numéro That's Ephesians chapter number 1 and verse numéro number 4, 4, sorry, and verset verse number 21. 21. Ephésiens 4, Ephesians oh 4, Nzambe na ngai, verset 21. verse number 21. Soki ezali bongo ke If so boyokaki be that mpe you have botangisama na heard him epa na ye, and have been lolenge taught by bosolo him, as the ezali na kati ya truth Kristo. is in Jesus. Bosolo ezali na kati The ya truth Yesu. is in Jesus. The truth Bosolo is eza nowhere esika else. mosusu te, eza na It's not in tribunal the te, eza court. na témoignage It's ya not in moto that wana man's te. testimony. Kasi The bosolo eza na truth kati ya is in Kristo. Jesus. Bosolo eza na kati ya Kristo. The truth is in Jesus. Sikoyo So mokolo moko mwasi moko one day said a woman, amona ye asumukaki na oyo sins that call etalaki him to the bato, people. abendaki They ye caught her babenge red-handed ye bakutaki en flagrant in délit adultery, adultère mpe bamemaki epa and they Yesu. brought her to Jesus. Abi namituni pourquoi I mobali wonder why the akendaki man wapi? left. Peut-être mobali akimaki Maybe he parce que escaped esengeli because bazalaki there was de supposed to be pourquoi two. She bakokorige couldn't kaka commit mwasi ye adultery with moko. herself. Eza God, well, tozoyebi he's so kaka particular mpona about the mwasi me mpona man, mobali the brother toyebi te. woman. Abi And he said, in our na law, mobeko na biso Moses said Moïse we alobi toboma moto stone the alolenge person to wana death. nini yango What do you say? bitosala Yesu Jesus abandi began to write on the okoma na board. mabele alobi Then he said, soki oza na lisumu moko if you te do not have any sin, bobanda obeta libanga liboso. cast the first stone. Moto nyonso azalaki And ya everybody kondima was na motema na convicted in bino their heart. babwaki mabanga na They bango brought moko their nsima stones one mosusu after the other, and they left. mpe ye Then he bakima lifted Yesu up his atombola eyes miso and na said to the ye woman, abi mwasi woman, moto moko te has no one azokondane yo condemned you? te. The woman said, Mwasi no, my alobi Lord. te nkolo Said, abi neither ngai mpe do I na condemn. kokondane yo te. Abi What a liloba nini voice ya of bosolo truth. liloba nini ya bosolo What a voice abi of ngai truth. mpe na Neither do I condemn you. Say, go te alobi and kende sin no mpe more. kosumuka lisusu te. Apesaki He nguya na maloba na empowered ye her with yango nde his word. tobengaka yango That's what bosolo the nguya. truth empowers. Alobi He kende said, go. ezalaki And lokola it wasn't toli like te. it's not an advice. Bosolo The ezalaki truth was kopositione alobi positioning kende mpe her. Said, kosumuka te. go and sin no more. Wana nde bosolo abi ngai That's true. mpe na kondane yo te. Neither do I condemn. Balingai bakondane ye alobi ngai They na were trying to kokondane condemn, yo but te. neither do I condemn. Wana nde bosolo eza na kati ya That's the Kristo. truth is Siko in nazoloba Jesus. na moto moko And I boye say to someone sikoyo now, Yesu Jesus azokondane does yo not te condemn. ete Kristo And because azokondane yo Jesus does te not condemn papa you, mpe the akokondane Father yo does te. not. Biblia elobi kutu In ye azalaki na fact, the kati ya Bible says Kristo it mpe was in azosangisa Jesus Christ, mokili mobimba reconciling the na whole Yesu world, yo including moko mpe na you libota and na your yo mpe family, azongisaki yango back na to ye. himself. Moto moko aza wana asali eloko Someone was moko there, he mabe insulted God once, said, no, I alobi don't care if Nzambe God pourquoi exists. Why azwi does all these things exister parce happen que to me? eloko boye ezokomelanga kwa Well, nini bien wana eza ignorant kozanga that's oyeba nde ignorance soloba speaking. me Nzambe azolinga kaka But he still loves you anyway. ndenge yo soso ke Nzambe At least azali you acknowledge ye that there is alingaka God. yo ye He loves azwa you. na yo
omoni He cares about you. alobi ata ngai moko te na And he says, kokondane neither do I abi condemn. ngai pe na kokondane yo te Neither do I condemn. bibino boyeba osolo He said, and thou shalt know the truth. ezali na oyo etali koyeba something bosolo about the ezali knowledge te of yo truth. oginosko You bosolo ginosko the oyo truth. elingi oloba Which means opercevoir to perceive. koyeba bosolo You will know bosolo the truth. ekokomisa And moto the ya bosomi truth shall make eza na you nguya free. ya kokomisa moto ya It has bosomi the power to omoni make yango eza na nguya ya See it? kokobikisa It na has the bosomi power to make you free. abi yango nde ezoyepa na And sika that's what's oyo coming to you right now. lolenge ya kosala The ete way to bosolo make the esalama truth mpona go yo through eza na is ndenge ya proclamation kotatola of yango the truth. koloba bosolo It's na oyo ya speaking bomoi the na yo truth. alobi loba bosolo Speaking the sosola truth, bosolo acknowledging loba it. bosolo na Speaking the bolingo truth. loba bosolo na bolingo wana nde nguya Speaking the ezali truth. yesu alobi That's the ngai nayaki na yo otatola Jesus said, I come to bazalaka bear witness. motatoli You don't bear te witness by soki keeping silent. ozoloba te abi You bear okomaka witness by motatoli ntango corroborating. ozokorobore You are ozokorobore ndenge corroborating na what o motu moko alobi someone has said ozekasiki to o motu ensure wana that alobi what that aza na person has position said is malamu the position, yango is the wana right nde position. tosalaka That's ntango what you do when you bear ozopesa witness to litatoli someone ya in the motu court. moko na So tribunal sikoyo when ntango yo our lives osalinye po ete are to oloba bear bosolo witness to the truth, esengeli toloba nini yango we have to bosolo say what the ezolobaka truth eza is solo saying is right. biso tozo preuve We are positive proof ke positive bosolo eza that solo the truth is true. eske oyoki yango nalobaki bino Did you hear bosolo that? eza I told verdict you the truth is the ezali verdict, oyo ezali and is that which is solo true na under every circumstance, n'importe quelle circonstance to na under quelle every matière matter. ayebi bosolo wana That which ezali is true solo na is the yebisaki truth. bino I ezali told you verdict that. ya nzambe It's the sikoyo verdict of God. yo Right oyoki now, ngai kaka you just peut-être heard me. mokuse précis Short, profonde precise, epi sublime profound, malobo ya motu ya nzambe sublime. yo olingi oyamba God's yesu word. You want to receive oyo azali Jesus, bosolo alobi nazali the nzela truth. Since I nazali am the way, bosolo mpe the naleli truth. bomoi yo olingi oyamba bosolo You want to receive bosolo the oyo truth. mpe akoyamba yo The truth wants to okoki osala receive yango you sikoyo also. na esengo na You can motema do na that yo now. na lombango Join nyonso us. esika nyonso ozali Quickly, nazo wherever you invite are, ozwa I margo invite epa you to say nzambe these words kowuta to na God mozindo ya motema na yo and oloba mean it from onku your nzambe heart. nalola Say, oh God in na heaven, nkombo na yesu in the name na of ndimi Jesus, yesu I believe that azali mwana Jesus nzambe ya bomoi is the Son na of ndimi God. ete yakufa mpo na basumu na I ngai believe He died for my ye sin ye asikwa na and He bawe was raised mpona from the dead kosikwama na ngai for my sikoyo justification. na And tatoli now na I monoko na ngai confess yesu with my mouth ya nazareti that Jesus ali nkolo of Nazareth ya bomoi is na ngai Lord of my life. nayambi bomoi ya I seko receive na molimo na ngai eternal life into nayambi my spirit. olimbisami ya I masumu receive the mpo na molimo na remission ngai of sin natatoli for my soul. nabotami mbota And I masika declare nali that I'm mwana born nzambe ya again, bomoi a nabanda child lelo of ti the living na God. kombo na yesu From this day haleluya in Jesus' boye name. malamu na libota nzambe Hallelujah. haleluya Welcome to the family boye of malamu na God. libota nzambe Hallelujah. Welcome to the nzambe family na of ngai God. Mama, obuti kobotama na you've maloba just been bosolo born by the word of truth. nzambe na ngai nguya nini ya My maloba goodness, oyo what a powerful, maloba nini ya nguya what a ebi powerful. okokamba bomoi And na you yo will na oyo live ezali your liloba life by the bosolo word of omoni truth. liloba ya bosolo See it? sikoyo nazo invite bino So bokota I na want to école de invite you to base be na a biso part of our lolenge nini foundation osala school yango classes. How you can do that? okoki okota You can adresse find email the email okotrouve address, site web na or biso you can okendeka find the kuna website. mikomisa You just go there, eza enroll, ofele omoni and it's free. okotuna mituna See? okoki You can ask tokokabola nao questions. liloba nzambe You na can oyo share with you etali God's ba word. 7 classe About to 7 to 8 classes in 8 all. cours oyo Okay? ezana And you bien know, ozwa yango take it really simplement mpe kitoko makasi simply na and rythme na yo nicely kaka and at your d'accord pace with you. kasi eloko ya malongo okosala But the okotuna good thing, mituna we mpe can ask tokorépondre questions, yo we can answer soki question wana as long eza na as that motuya question po has te an answer toyanola to be mpe answered. tokopesa So biyano we're wana going to give you euti that answer, but nazolinga you know, okota na I classe really école want de you to base be na a part biso of s'il vous Foundation plaît School. komela biso So please kindly write epi to us na lombango and nyonso enroll tokozwa opportunité quickly wana so we can ya have that opportunity ya kokabola to na yo ebele share with ebele na you oyo etali bomo ya more sika and na kati more ya of this kristo new life we lisusu received in Christ. ntango Then toye again, eglise ezali when we come mayangani to church, toyaka it's topesa a mabonzo na service. biso We would always ezali give lokola our acte na biso ya adoration as an sikoyo act of our worship. nabengisi yo badime So na I yo invite you to give your basemence na yo offerings, your omoni tithe, your seed faith lokola acte ya reconnaissance as an ozo acknowledgement reconnaître that you recognize bokonzi ya nkolo the yesu Lordship of Jesus mpe Christ ozosalela nzambe ya and that bomoi you are serving ozo the reconnaître living God. nzambe lokola nzambe And you recognize omoni God yango as
oyo ezalaki lisumu That was bato the wana sin of oyo those na people in Romain Romans chapter 1. chapitre Verse 1 verset 21. So 21 alobi ntango when bango they bayebaki knew him as nzambe God, they did kasi not acknowledge him barekonetaki ye lokola nzambe sikoyo So oyo this eza opportunity opportunité to do the epesameli same yo through opesa your offrande offering. na yo So as you give your oreconnaître offerings nzambe now, ozotonda nzambe you are going to okosala thank yango the na Lord. baplateforme You can oyo do that through the ezolakisaka na platforms écran that's showing on the okopesa yango na screen. SP Again, lolenge the nini two otelecharge SPs, SP how you can download the SPs. ke wana kolakisa yo kaka na écran na biso okoki opesa yango na PayPal okoki opesa yango lisusu na plateforme mobile money M-Pesa to Airtel mobile money na mboka RDC okosala mpe virement bancaire d'accord oyo nyonso ebongi mpo na yo grâce ye kaka ke oreconnaître nzambe lokola nzambe nakoki obondela na yo yo oyo ozoyoka tata na kombo ya nkolo Yesu matondo mpo na privilège ya koyoka tozosala boye na kondima tosali yango na esengo tozoreconnaître yo lokola nzambe na biso ya mama boye na biso nkolo tulisa yango na molimo na yo na kombo ya nkolo Yesu tika ete offrande oyo ezongela na nzambe ezala lipamboli oyo se multiplie ya prospérité mpe ya santé na kombo ya nkolo Yesu amen nkembo na nzambe alamu tino na ya kokita bino poso monene oyo ezoya koba kobika bosolo